Il y a un veste, il y a un coup, c'est veste, tu bien un Spencer. Bon, chemise ndé moi quoi. Pour falloir moi bête à balmer, on m'a blague à part. Moi bête à balmer. Mais ndé là tu on les bossu à sa père. Comment expliquer? Té. À la bosso sa père. La pote ça là ba do découvrir forme pas na bino ba djika c'est non. Si sur le bill moi bien. Fata Kimbala pour ta festo. Té, quand on a combattu comme polémique té, comme des garçons à mututé. Elle a pensé muta fingi balmer, a fingi ngati. So on clip sur photo na pour anika. Mais toi sur la bamba prit. Yo talano prix au ça battu qui combien? Tant ba kitina 40% comme combien? Na lo balangue belete lelo hein. Aki maana defia bon na biso ko dani bande l'émission équipe de France autant combo na été yé déjà banda na biloko ne oyo ka sus aya anniversaire a petit nanga moi c'est Karine Mokonzi ala ta biloko kala pa banga ko la ta biloko c'est Québec et Paris yé m'a ramené déjà muta Londres déjà silisai oyo ka sus aza wapi ayusi ngaza na ye ayebisi to nga parler na ye te ba ozelende ya le kaka le bien l'équipe to mobimba. Pour la 2500 on a na collection sika. Na yambaki ndeko no Fata Kimbala. Nani? Fata Kimbala. Alors zaka chauffeur na ye domo ni ozaka ndo kumba na car azotreto le chauffeur izaka histoire zaka nitango ye ndire poto simana oti. Parce que yo sali 30 ans na poto on aime te. Obi mi gena kato malobate omoni eloko eza pa ya garçon wana Fata Kilona mais kako répondre moi. Yo na poto liboso. Ah mais mige. Fata ki poto libi muka yebi. Poto soanati. Selon l'histoire, il y a fort, mais il y a Biso, Fataka Biso qui est papa, il m'a créé à Kaïda pour une idée. Tu es tout à fait je m'en à l'attaque. On ira banda au taquet pécale. Mukolo Yamba Corneli Malongi. Obe Dadi Soso. De bako so makambo. Nga beta mambal Kaïda te. Ore makamote. Yo no ebiso menga nga no langingete. La foule suit son essor, la vérité en écho résonne. Avec Miguel Demba, tout se donne. Jofa Cargo Fret Express, le meilleur transitaire de Chine. Pour vos achats en Chine, en ce qui concerne les mobiliers, autres effets, accessoires des maisons, depuis votre lieu de résidence. Confiez-vous aux spécialistes, les professionnels. L'acheminement de vos achats sera effectué directement de la Chine, lieu de fabrication, jusqu'au lieu ou ville, des destinations partout en Europe ou ailleurs. Notre crédibilité et notoriété méritent votre confiance. Commandez en ligne sur chaîne Amazon.com, Zara, Cdiscount, Alibaba.com, Zalando, eBay et faites-vous livrer chez vous. Contact plus 243 99 99 177 87. En partenariat avec eShop RDC, nous livrons votre commande en République démocratique du Congo. C'est génial, n'est-ce pas? Depuis la Chine, au plus 86 137 98 052 106. Et depuis la France, au plus 33 6 15 90 34 92. Jofa Cargo Fret Express, Guangzhou, Chine. Le meilleur transitaire de la Chine. Ndeko yaka ko passer commande na yo, mpe ozoba produit au CPLA. Yaboye ezalate. Jofa Cargo Fret Express, les pionniers, le meilleur transitaire de la Chine. Qui dit mieux? Bienvenue dans votre émission Fauteuil jaune fidèle internaute. Merci pour la confiance, la considération. Bosalabiso, Bosé Belé, Botalabiso à travers le monde, Botalabiso à travers notre chaîne YouTube. Sur la Vérité Studio, chaîne YouTube Oyo et la Rabino Vérité en face, comme d'habitude. Nous essayons dans la société, dans l'entreprise, dans les événements en France, dans les concerts en Afrique, même dans les États-Unis, que vous hésitez. Parce que confiance pour faire la promotion comme il faut, dans la EP, dans l'album, dans l'immobilisme, que vous hésitez contacter Bisso pour la promotion et la projet Nabino. Nous avons des artistes et musiciens, tout le Bélana. Sur la Vérité Studio,
Nous avons Queen Saya featuring avec Deboul titre dans l'autre. Et ça déjà dispo dans Sola Vérité Prod ou comme Sola Vérité ou tient prod dans Souka. Au moins dans Zembo qui tourne on a mis sur moi ça c'est les bisous featuring avec Maestro Deboul. Nous avons Le Roi de la Forêt, les retours du roi le 15 février dans Paris. Arène à Grand Paris avec Weranson. Selon son billet, s'il vous plaît, son billet, vous allez permettre de pouvoir vivre l'événement le 15 février. Gims dans la scène musicale, il y a 4 concerts dans 3 jours, le 21, le 22, le 23. Le 21, le 22, on a 2 concerts, on a 15h, 20h, 20h, 23h. Invité à Mboka, Imboka, Nyoso, Bazana Kata. Europe, on a tout c'est avec monsieur l'ambassadeur Gims dans la scène musicale. Tout votre émission dans Bandaka, votre na Bwende, na votre émission na Mwanda, na Maluku, votre émission na Kinshasa, na ville Kinshasa, votre émission na Boma, votre émission na nini na Lubumbashi to pesi bino nyoso mbote. To laksabino bilili ya événement oyo ya son excellence spécial ambassadeur Gims oyo le 21, le 22, le 23 na Katsapoto dans la scène musicale. Depuis ça bino baimboka bana mboka soko limosala ba faire ko hésiter ti. Ezana batu oyo baza ouvert d'esprit pour na ofungola bino ba projet na ba vision comme chef d'entreprise Jofar Cargo Fret Express ezana pour na biso Jofar Cargo Fret Express ezana pour na biso ozana Kinshasa comme homme d'affaires na 5000 na 2000 ko hésiter pour contacter ba numéro ezana ba numéro ya Yemoko Jofar Cargo Fret Express bobenga bango pour plus d'infos aux en France, aux en Allemagne, aux en Suisse, aux en Belgique, au sombi biloko na Chine, biloko ne koya tinambo kozalaka avec cette agence. Jofa Cargo Fret Express pour retenir on a mis tout na biso na bino que Jofa Cargo Fret Express mona mboka tonton papa ou osala musala ezomonana. Chaque mois tu recevoir plus de 5 conteneurs aux autres Chine et aux Europe à travers cette agence. Pour faire confiance pour des cités, pour notre chien biglili, aux un service secrétaire, on a posé son babilo wa sikan pour la service nous à la kito, aux décoratrice, on a posé son décora kito qu'on a Chine, yo somba contacter bango, ba ok je lo bilo qu'on a yo, ba eba yo na conteneur, aux gens on a kata France, aux gens en Allemagne, aux gens en Suisse, aux gens on kata Belgique, aux un événementiel, aux DJ. Oza na société on a posa ba kiti on a ndako otongo on a posa ba caro on a ndako otongo on a posa ba kiti kitoko confort on a posa na prix bien en Guadeloupe à travers Jofa Cargo Fret Express on a jamais d'ici. Merci. Patrick Emeka Ombre jaune bonjour. Bonjour. Migeniema Bien habillé hein? Ah, bon, tu mets ça dans l'angle, hein? Oui, Zani, bah. Ah, bon, vous m'en avez dit que c'est. Hein? Oui, ça va dolce. T'es, oui, bien, non, ça semble. T'es, ah, bah, qu'il faisait en 4, non, il t'es, mon a déjà. Et ça, comment m'a déjà? Yé. Yé, mon temps. On a bien été dans on a bien été, hein? L'écriture, non, on a beaucoup à temps. Ah, mais moi, na chango. Balme, papa, balme. Balme, ok. Moi, je ne peux pas me laisser, je suis hein? Et pas nani? Pas me laisser, je suis nani. Nani? Qui en fallait. Ah ouais, fallait que moi obéta balme au saranati. Malgré ça, il y a un motif moko, mais un des moroté. Ah, un des motés. Il y a un motif moko pour balme tout ça les lèvres, hein? Mais un des moroté, il y a ça veste à bouton moko. Il y a ce que ça veste, il y a beaucoup ces vestes, tout bien en Spencer. Bon chemise ndé moko. Pour fallait que moi obéta balme, on m'a blague à part. Ah, moi obéta balme. Ah mais ndeni là on les bossu à sa père. Comment expliquer? Té. Alors tu bossa sa père. La pote ça là ba découvrir forme pas na bino ba dika c'est si sur le but comme moi bien. Alors tu bossa sa père té zaki tango ya la tiango. Pas que ndeko prester concert na ye et c'est nga ki ala ta yango. Mwende to aboto ze yesu na ba tante so na sombe loko lelo lobi funa ya. Yo mwini ba benga ba vena yango. Yo suma joni bosso na. En tout cas na go lo bati. T'es tout solat. Na oyeba ndenge ni. Toi na bot na biso ba. Te moina yeba exact. Peut-être tant yo mona ki on pa na ye. Ezaki yo mona on pa na ye pas musicien. So ezaki pa na ye. Ah. Yo zai na comprendre sens na yo. So ezaki na sens ya Rolanda ye.
ndenge nazo modèle na ye po eza nango na legal preuve modèle né pour l'instant na milieu ba congolais peut-être naza ko se tromper na monyango na oti ngape modèle na ngape oyo et pas ba congolais na monyango na oti de l'accident qui coup d'œil faut c'est la coup d'œil ya te ki na ki ko tinga mai na koleti ya payer na ndenge na ye na PC ba bravo félicitations pour bien na pe na ndenge na nga les Spencer et ça saison 2024 2025 ok non va avec ça comme pour yo mélanger non hein nga bila taranyoso yo so no mutute te nga so tete même bati balme avec ça so to somba na ou bien o mususu te o mususu on est là gomme fort hein nga gomme ka chaussure na kokate koko na kokate donc bandeko bato la biso ba retenir que bilambo la tieza na ngote solde pas ton solde tengeza ya solde yangeza ya solde ya solde osuma kyo na solde solde bandika alala siko na lobani na binga sima kyo na solde na mtali boso na leke mission na na sombela mbana na solde siko avantage na ngea nini na sombela mbana solde mais cher kolega bato yo yambaki basombela mba plein collection jana pesa na nous Roger ML après bambote né déjà l'œil de Bill Adam il est vraiment donc Bill Adam qui toque na bossa ni souté vital mfumu na PC ba salam est-ce que azali babona na bango 2025 to continuer siko osombela mba na solde na sombela mba na solde ezaki na combien déjà c'est quoi avantage na ngai to qu'est-ce qu'on a kamolobi c'est quoi avantage na ngai et lamba na sombi na solde et à cher koleka mutaki ko sombela mba à plein collection ba bilambo ba saper ba nango a pour na moni moko yaki awa veste niza na 1400 so poza na tembe na l'action ngoka sikoyo moni na poto lelo veste 1400 dona solde yo moko timba 900 euros moins 40% veste 1400 na solde 900 euros na ba site coûte ba okelo moi ma ba na veste on so to ko za idée à saper tes photos tes photos sur la na ma bête moni congolais balobaka ko loba trop sikoyo ma veste o eza presque 5000 presque 5 chaba. La solde. T. Na prix normal à 5000. De ça, ça dit 40%, on a 3000. Ah ouais. Chemise, on comme bomba, tu sais, petit katayo, mo comme na portable, na chemise à balme en soi. Au moins, la chemise, oh. Et à presque 900 euros. Yo, mo salaire moins 40%, ça le combien? Donc, il y a 680 bon. Voilà. Donc, il y a a changé de stratégie. Na, ça perd le bossé, le basson, mais on a solde. Mais, est cher. Le gabato baso bilamba plein collection pas baso bilamba plein collection bilamba la bango ba 2000 oyo ka veste mutu 1800 veste mutu 2000 veste mutu 1400 donc vous maintenant na solde mais na sombi matos et en plus ba master ba ce côté batuno bolata bilamba ba mona ote yo sombi lamba na 1800 en plein collection landa français na lingala na nga o sombi lamba na en plein collection 1800 euros. Nga na ye na sombi lamba na nga na solde 3000 euros na leki na monta o leki na monta mais yo sombi solde ya sombi yo mais c'est normal pour moi na viser haut yo zo viser kaka de hein na tcha le quoi autour de 2025 yo zo viser le quoi ba mon na tandi na sombi de 2025 oui mo sombi ni et le quoi me donne album o le ka ko bim album mais te kami na ngote o aye na sima bimisi album asataki asali disque d'or yo lo bani kai boy la beza la yaka montante magi ba kude yaka ba tisi yaka ma bebele bele yaka mais to bo ba yaka na kit o ya ko gangela kenga na sombi collection sika batandi na sombi déjà matalanat de laxiki yoneza na opisa ko conseil na kimkolo migela nda mabete tito so la beno obetara pe veste ya moto na biso de laxiki so na lobina ke somba veste ya 1500 bo migi to so na nda mabete atobeti na site balme. Ba veste ba 2000 euros ali collection 2025. Ba pré-collection. Na gosse mbappé haute hein. Na 3000 nanga na mbolat. 4000 nanga na passe wana. Na ki na sompe 2025 na itchana makele la. Minga sala mamna pour na batute. Na sa mampo ni idéologie pour état d'esprit pour na ngé lamba. Et le but so sombi mbala mo batandi ba sombi nde ogani. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage,
Tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés. Contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Mais équipe de France, Bossali, avant tout, on a continué question là. Équipe de France au grand complet. Zela migemoni bato balandaka biso baye bagati. Bato balandaka biso baye bagati. Ngana ka ofingati. Preuve miginye moyebi na parmi ba saper oh bon. Magina ninga komba saper te. Na parmi ba lure na chata lure. Ou bien tendance bilo mabonga makomba saper na mona yango un peu ridicule. Na parmi ba playboy voici mieux. Juju mwanga na boule ku kolo kombo na pese mbot. Na parmi ba playboy oyo ba ka pe ba finga na plateau na répondre na ngata. Otali pe lamba mutonga lati oyebi pese ka zuango oseki na yo. Siko yo yebi sangayo. Bandeko ba otana ba télé. Ngana ka ofinga mutu te. Ngana lobela ka ke lamba. So na lobela lamba no ya moins cher. Na fingo ebemba mama na oti. Na fingo mwana na oti. Ce qui au monde m'a meka lobi za lokuta ko ya ofinga ngate yo pe fo yo lobi mige na mono yambaki yuma moko boya meka po benga so ba yuma alobe ke lamba wizaka moins cher na fingi te non juga photon de oh Fatak Mbala mutata festo kotanga kombo te ko ma polémique te comme des garçons ya mutute elo ko pesi mutafingi balmain afingi nengate. So on a so photo na pour anika. Mais toi sur la bamba prit. Yo tala no prix o ipsa bato ezaki combien? Tant ba kitina 40% comme combien? Ezaki 1564 € moins 40 et comme 938 €. Merci. Veste comme 900 balles. Hein? Et tu as 1500. Mais pour nous Luka et lamba muninga lataki yo so bakita la ba prier bilamba batala ke bomona te bayaka ba finganga ngaya nouveauté na fingi mototé on a qu'une explication tuninga na bina mutali boso nenga ndimi nanga na sombelo ko na solde mais ngalo balange belete lelo Aki Mayana Defia Nebse ko dani bande l'émission équipe de Kotanga France kombo na été yé déjà banda na biloko ne oyoka ke sus aya anniversaire petit nanga moi c'est Karine Mokonzi alata biloko akala pa banga eko lata biloko sikabe ki Paris yé m'a ramené déjà muta Londres déjà silisai oyoka di sus aza wapi ayisinga aza na ye aye bisi on a parlé na ye te ba ozelende ya le kaka le bien l'équipe poto mobimba biso ne photo bata marabongo me ba biso Bon, c'est qui? Il y a un poto de What do you matalana? Muta no ko explose no bongo te kase ngwana ba retomber. Bilambo ko la tango te po moko mubanga. Mutu na psa l'autre nani apoma yala. Ayela ke déjà. Mutu la babuluza ba 20 000 ba 30 000. Azoka na epe mabe hein. Asala ba pe mission te mutaba makambo ko yango. Joana pasala ka ni mission te. Siko Tolobani. Abima. Après zo zela biso kuna te etala so on luka sous photo nan. Te on a luka te le photo sur la ba preuve. Tolobara lo barate lo kwa ba chakou, c'est pas bon. Tu vois ba grand garçon. Ngana photo en 1995 migi. Décembre 1995. Au balobara na lingala 95 mais na batebele bayaka 30 ans déjà. Vraiment na bata na bomba na ngate na 1900 95 na ndinga ba français ba belge na ndinga na so français ba ya France awa 1995 na kiti na pour ba serona ba ela Schengen te na zora visa Italie à 3 mois au fond na pe na Italie na kita na Italie na vana 2 semaines mutayamba ngai mes condoléances na ki vient daya a mona matadi vieux Chili là
natangi na komone peut-être ba master ne robo yo kangai atoko me condoléances na ka via d'ailleurs ça langa passe na yeba ye peut-être kutana na gare maman ya a poto maman ye poto na de la poto na Italie na beti 2 semaines d'état et on est à Schengen te do pour côté France faut en visa ya France OK Belgique visa ya Bela ngasko na na visa ya Italie mais boule na ngai ke ba sœur bazali ba oncle ba grand il faut na ko tapare il faut que batine langa ba doki na vandi sa makambo ba signature na kang makambo tu na tête et bien tanga 2 semaines Italie ça nga pe bena découvrir mon mboka moi 2 semaines tic na yozwa ba train ezana ba couchette nde na kota Paris nzamba songa likampe na mutute ngayo pe nazana nga Miguel on a organine pourquoi on a zéro pour démarrer ma question ça moi oh combien ah ouais au veste ba veste no là 3423 euros na solde ah solde et na solde 3000 combien il faut le baba yo gagote 3400 oh ba solo la vérité oh na on ba mon na ngate yo mtotala oui combien 3400 merci 3400 na solde talango ma bien na solde et a te ko prix nango normal et outi na combien et outi c'est là prix de outi affiché hein et puis solde pe na mon té au moins de baba ah non yango prix nango outi à 4899 donc presque 4899 euros ba betongo moins 40 ça lui combien 3400 donc ouais c'est ça veste à pambat veste no là ce qu'on a c'est sur chemise c'est bon et puis bah connaissez bah tala bah connaissez bah éviter chemise à presque 900 na solde de sali presque ba 600 ce que yebisanga so inga na oke ndima na kitali soso na buka ata 2500 pamba pour na sombelo ko no solde c'est que na volonté pour na 2500 on a na collection sika na yambagi ndeko no fata kimbala nani fata kimbala alobuza ka chauffeur na ye lomo ni ozaka ndo kumba na car azottre to le chauffeur izaka histoire ozaka nitango ye ndire poto simana oti parce que yo sali 30 ans na poto on aime te obi mi gena kato malobate omoni eloko eza pa ya garçon wana fata kilo na meka ko répondre moi yo na poto liboso ah mais mige fata ke poto libi muka yebi poto swana ti ba tchaka ba date d'entrée na biso na mikanda ko j'aime les arabongo et on m'a swana ti ba tchaka ba date d'entrée na mikanda na biso to zaka no biso tout ce qui a poto liboso nanga ou bien na poto liboso ne peut-être na okosa to eka na plateau de mikanda na biso na plateau très bien oyebi tu bakoma date d'entrée on peut faire la discussion mige wana nyoso ya ba bêtise le longa ko ya pe mission na on na carte Roger pas na car na singi pe service akatiki ngai sur le bin na benge chauffeur il a ça déjà qui na mutantima ya ba mauvaise foi yo moni bino boloba ka bino moko congolais lingaka congolais te c'est pour ce genre ya ba comportement boy ye moka le kaka azolo balingaka makambe esprit ya koloba po ba mone yanki po ba mono yanki ça t'es obligé il faut ya ko dénigrer meka ba mono yanki bongo te un vrai yanki ya ba yanki okobeta lisolo torote ya binga za chauffeur ne mabezate bon comment il sera chauffeur na yo bando banda ko meka ko dénigrer ngana 2015 style lotika kombo na ngate c'est quoi un intérêt bowelani non oui bande ko les alarations ngana zwa ko finga comme le quoi guerre mais pas de ba ngote so yo fingi ngana na comment répondre yo on est comme Iran on est de monde ba petit na so ba basa na TikTok ouais fingi azongi on est comme Iran mais yo bando bandaka yo mutolu ba nga répondre na nga yo te comment te comme après bête yo mo ngana profiter ko pesa message ndeko nanga onani ndeko nanga te garçon fataki toi fataki mbala bato balande ba rolande mission ba katelo lien batindela kotanga kombo nange sote na bona ofinga o papa o mama o bana o ekoma na ba niveau likolo na besoin anate besoin nange zali yo soko za na ngenge wana gaz ko diembela kanunga te ponga mo ko za ko diembelanga ponga mutela fali na tanga kombo naye ponga na des chauffeur na soi disant de l'arsi que elle kenge la fenga mna ko diembela mais bref tango tuna kina suka ngalo baka ba jaloux na makambo ninga ni tolata style mote ngala ta droit ngala ta japon te ngala ta japon te ngala ta droit tango ya yaka wazo finga bata ba Italie batu balata ba griffe mususu muta répondaka za te afinga ka nikes afinga ka ngando afinga ngai afinga ka batu mususu
Nikes ça la émission te. Rapide Nikes. Malgré tout dans un problème te mais tout ça sous comme avant. Yo de jour yam vanda o yambi Nikes au fingai, je ne crois pas. Mais ya ka azo fingai. O finganga ndo. Non, ba jara ba comportement de tout le monde aya abetara ma solo na ye. Yo ko ngana ko profil ko ya lo bagaza esprit. Muta esprit, muta gaz, okoya otanga kombo na ngate mukala na ye, chauffeur na ye. Ngandi funa tanga kombo na ye pona odiembele za na 6. On dirait ba benga kaye, to landa ke mission na yo, ofinga ki bango bien te. Eloko ba lo ba ulata ki danger. Ba benga ka, ofinga ki bango bien. Non. Mais eloko ya déplorer bino au moment là ndaba musicien wana etaliete nana takuta kota te yokana abibino obebisi poto au moment là ndaba musicien na sima pona mabana c'est na komi ko répondre comme le kono na ba propos loba te ezema kambo yazo réclamer na bana miki ndeti yo 30 ans na poto omona ba mono na simériche ozo la akende na milieu na ye akende pa bana ya ngiringiri amona ngiringiri akende pa bana ngiringiri atala ba obalanda ba musicien na sens ya kimukala ko nda ministère de la bandenge belé. So coopérera bien na mission les Hollandais. Tant ils ont un business no ça que côté la rola. Musicien pas na business ne musique. Tant que senga beaucoup ten bosoni makam na bino Hollandais. Ki mukale makam susu ko lazala ko zala pena musicien makam surtout nga ko déformer makam te. So za bon babwa ka biso prani. Donc tout tikarba ba makam na ko na dénigrer batu. So ki mutu mo babwa ka yo comme lokolo et comme le ko na répondre so ko na répondre été. Tete tenga na kuna tenga na mukuse ya boy. Il y a le quoi esprit faible ça va chroniqueur botangela nga so combat Patrick Meka ten émission tout ça la briefing avait émission même souci dans ça que fataki il faut ça va chroniqueur à partir d'aujourd'hui ce qu'on bande d'émission na kuzu aussi ma chroniqueur ko tuna nga kombo ya Yuma wana te ya Patrick Meka c'est mieux pour nga na Yuma yo agang yo ko linga te batanga kombo mutu morbe oyo leki et le roi bina fila ke finga jibem piano yo nde beli jibem piano répondre bina file tout ça ma clair. J'ai bien perdu ma vie. T'es zélanan. Oh, boto zo tanga comment on a ma jibe. Mais réponse c'est ça dawana. Ngano na sali mission te na otanga kombo na ye. Banda 2015 ti lelo. Différence on a fata keza. Te yo kanan. Différence c'est ali ki. Alors ba mangam bébé esprit, mais ngatanga communauté. Ba tous les questions na yo. Boya ya kana émission. Boko boya te yo po tunanga da kombo na bonango répondre. À plusieurs fois. Auto finga nga pa finga na ebe pa no pe boy on dégoûte finga ndingate so bowe la ni bozara ba master ko wele les asso nga comment répondre te to zala ba master te to comprendre to confondre les choses to zala ba master te mais to zala relation to na pototi ya ba connaissance mais ba ba rafti na connaissance te muta ko aider lobby na vieux yebité to ko négliger ba connaissance te pour la ba connerie moko boye on a leki na veste na leki na pantalon. Zela muta tumbola yo ndoko répliquer natala barando na bango oui mais la ratin ce c'est batu mususu afinga na muto à Lyon tina bosa di komba garçon go ya Lyon na pese écoute babo na nena ye rend de salika 2 jours dans le sens que des émissions o émission boso fingi ya mi balo fingi otiki nao des missions bosali na ye komba garçon les atin ya Patrick Meka kaka sko yebisa ngai elaxini te limisa te tout solande babete ba meki no onosi mutu nango onosi babeti 2 fois 3 fois guerre elembi mais nga banda 2015 kaka Patrick Meka émission nyonso bato ba miko benge komi soulan ka Patrick Meka ta yo moko mutu aya boyo yo po yo boyi nga zaki masito utala bango oyo surtout mi balo boyi ya misato lembina. Mais ya Patrick Meka banda 2015 ti lelo olembara te laksini on intérêt à randongo mais na temps lo belangote mais nga na ofingete mais ya finga ga nga na temps ofingete nga na mukuse na lobika boy à partir d'aujourd'hui migi na bona ko déborder un jour pour ba déconner pe to solaka ba lire ba taki ba formation ne gentil na bela ba tebele na bon jour na ko déconner na maloba et comment bonde ko sala ba guerre na bino bokoti si boete to sa ba guerre na bisote guerre za ton yazo finga nga na répliquer nga répliquer ate na tala ke ka lokwa Yuma de na sala lo bobo otani kombo na ya lo bobo yo ka ke susu na sa bino zéro fini ko dai Yum to vidsan mais yo ibisanga kaka mutasuka sali ne rando ngati après na sesu na ne rando pe silate
Mais est-ce que non il l'accent le bobo na discipline et banana e après ça nga raison na e banana ba qui était banana e balingi après banana e pe ba mbote c'est bien. Est-ce que yo va vider le bobo na ndoko a vider le bobo ko ta parler pour na makamnanga yo ko ti bobo parler mamba parler ko tuté mamba yo finga batu est-ce que il faut tenir bref bat balanda so bazo batin bima jetikalaka ando ba mamba bilamba fokop afingi suka nanga koma garde d'accord yo yamba magoko tanga kombo te musala na yo mike sela nan e ya bulo na yo yo muko ebi na sa motema tango yamba ga mutu ya Suisse garde corps avant da kuna oui bien mais la tundi otondima auto no belo moko est très capital hein ce muta memio na voiture comme chauffeur noté te nga la bi garde corps accompagner au pays très bien amigue na les questions ce que on a répondre déjà simple ce qui nga na chalo kwa na mimi inconnu akota makambo nanga te eto inconnu komi kozwa caméra zubwa ka jeto comme le belaxini oh mais le bobo a témoin azomona ke Hakim a osomba plus cher que bino allo ba pete bana bilamba plus cher zela na mais yo mo finga ma bilamba ngote ngana finga mutu te zela no migete yote ye mutu zo tanga kombo wana afinga mamba ba saperte siko komo komo lande so saperte azo sombe pe lamba yo boya ke lobi bolinga ba saperte bilamba bebi sarba via bato aloba ezana ba vidéo migi tout ça tu ko sel mais qui m'a sa perte te moi je m'en fous on ezana ngai sarabino ma koma na gunango banda sala guerre na l'autre là et pesa egu azora ba momi ponango so ba momi sarbango ka sara guerre na bata Paris boto osela ngo tebe boza sa perte ko mission ko sani TR ne délire ne y a no délire sombi fo ouais osela mission sa perte zelana you peut ça la sa perte na bi na linga ka kombo wana te mais na bi kombo na linga ka kombo wana te mais na linga ka bien mode na linga ka bien lamba yo minga na bi vomie playboy bien lire tango linga ngo te sko ka ko sa guerre na bat balinga ngo poani yaka lata na obelo ka batutu ba yake pa na o obeti makambo sala bezo obeta est-ce que ce muto yambi fa beta ka makamba bilamba bon mo beze belé au combien entrepreneur, au sali société, au sali nanani nanana. Pour tout bon à la question té, nangana ipsaka en déconnexion ya fatak. Soka sali émission à partir d'aujourd'hui. Gasa karando na été pour ya lekinga. Ngana chauffeur na ye. Nazalara chauffeur na ye. Aipsaka ba chroniqueur, pour ngana ndime ma za exprimer moi le baranoko. Bon ba bazara na fatak ba ipsaka té. Que comment moi mobile on a bando banda ko finga répondre kaoti. Et moi ko marana soni. Donc on a préféré ce qu'on avait mis. Pour ce qu'on a de l'obanine, bah tout n'a pas combo naé. Et on se qu'on a yébi, c'est fait ça ba chronique. Car avait mission de 12 ans on a briefing que tout n'a pas combo ya Yuma wanati. Tena chena combo Yuma. Ya Patrick Mekate. Pour ce que c'est émission tous Patrick Mekate on a passé que aux autres c'est là nango. Et on a pris exemple tout à l'heure. À salir en donnant batuné à ba Lyon, guerre et humilité. Bo finga l'idée fois. Bo tanga nesu ba combo. Na pati mbengan. Oui, ouais. Na PCP ba bonne année Kazali. Banque bilamba. Comprendre. Ba guerre mo ezala ba sensité. Deux fois grave fingani, guerre ici. Mais nga banda 2015, 9 ans 10 ans car Patrick Meka. Patrick Meka, nous avons chauffeur na. Et plus et le la moitié on dirait. Non, nga la biloko na te. Et le nga ko sa te na ville ba na ebeti. Nga ko zo mo sa mutu. Te non qui inquiète qui yuma. Migration na momi non de na timba. C'est l'histoire il y a fort mais hier à Biso Fataka Biso qui papa mbati a créé Kaida pour na idée na ye. Te to kata makambo. Je moni ngala taka. On ira banda otake pe kale. Mukolo yamba Corneille Malongi obeda di soso. De bako so makambo. Nga beta mambali Kaida te. Ore makambo te. Yo no ebiso minga nga no la ngingete. Na liana ngaba mbisi. Na ba restaurant belé. Na ye na Mambo Galaxy. Na kuti poisson. Tala mbisi. Mbisi pe ya mwana te. Haza minere te. Haza mukolo. Ndoboko liango familial. Botondi. Mbisi basangisa na crevette. Kaka ya mbisi. Basangisa na makemba. Basangisa na poivron. Basangisa na céleri. Basangisa na pomme de terre. Basangisa na munganza. Donc mbisi azu vitamine. Bazali susu. Na ngulu. Bazali susu. Makayabu. Brochette, otobengi kamundele, mayebo, ndo biloko no sa mboka, pas Galaxy Mambo, tozolia. C'est Mambo Galaxy, hato sala pana bana mboka. Yango wana Congolais, pona esiko yokolela, or que ba Congolais to yebani. Osali 6 mois, bo bundi na propriétaire.
tie mosape na liso. Mais Galaxy Mambo, 8 ans. Quel restaurant? Et ça moussikaté. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. Nga ko ela ngenge na sima moninga na mobali te nga no ela ngenge ti mais pour na usoko le début Al-Qaïda ko te banana komba Al-Qaïda te Al-Qaïda banana na komba armée rouge komba Dadi Soso pour to zo accès ya olege papa Wemba c'était Dadi Soso le bandana combien de personnes à Qaïda nga na Nikes parce que Nikes azalaka na jet bino mbaleka yoka Nikes azaya pire nga nde balobaka amia libanda nga azalaka na jet te mais ton Nikes bakenda staff et moi coïncidaka er moto na bango Nikes ando sona moto tangi kombo fataki te bando solati ngana fataki to yebana foto lo baray mo ba pour mena lo barate ba te mo ba comprendre te ngana fataki to yebana na studio Awera album on est témoignage na biso te komba album peut-être témoignage ba album mususu a solara na seleo ngape moto a seleo tukuta na ngane na studio Marcade to yebana ngana na fataki wana Al-Qaïda uti na jet set Nikes azaka na jet na ndenga mabete moko bayambaki mo bayambaki te ngasko na fungola Nikes timba ya ndenga mabete kuti bana mai na idéologie na bango moko oui moko non to beta système et ça la jour moko boy onos limbambe na PCP mbote aya boy ba liaye na studio Marcade ba betaye na bossa na likambango bata jet kana otanga ba kombote pour jet PC la famille olanda li solo ba betonos limbambe ba liaye awanga ayebi pe bom na lo balanga donc d'aller passer muta côté la ingaité Nikes pourquoi parce que Nikes on a zotambola na jet dabo mele moto te o mutu danga mutu sala nini e bomaneleka na kuzu to komiko triquer do monanga Nikes onos ya tout ça le système faut te le kanasima tu ça dadi quoi dadi azala papa mba tous les jours taga mona kolo loponga faut la rater to beta ma vérité ndeko na ngai yo nazo bisayo so za yanke aux esprits ondo ko sa lisolote faut mettre lisolo ndezali biso de ba yume faut to ko sa masolo pour na besoin na diembela mais ceux qui aux esprits beta lisolo vérité papa mba grand prêtre ma va daga ondima bokisi bompe ma pesa nzembo Koko Maria Papa Wemba oli kama na plateau ndimi ke Koko Maria za kanzembo ya Bogis Félix Oazio kwa pesa nga banzembo na album ya Floridol et longola ki Papa Wemba te sko yepe muto tanga kombo so za grand prêtre le bara vérité mukola clip mutabenga nga meka babima na master ne Fiston Boel bon mutu na biso Fiston Boel pe na PC babona nena mukola clip ani mukola clip ya nouvelle tendance na bosa titre nzembo ngo yo mutubenga kai monsieur na ko sana sala accident azanza betaye bage clip ezalaka tout comme biso pe babenga biso ko benga yo zo lo boza prêtre ou grand prêtre le ba vérité et longolo ki grand prêtre te ngazala nga yuma ngande fona dembela yo mais yo ya awa po anine masolo betela ba mumina yo masolo betela ba pur yo quartier o kosa kosa bro masolo ko tango zo na vidéo ou bien na caméra pas migi ou bien pas n'importe quel chroniqueur il faut mandasko ko expliquer ba masolo yo kosa ba entourage no po bima vrai. Or, si vous avez un marmné, vous avez un sens, et un zela. Cornelia Bengibiso, il y a beau fazer boya, tout ça la clip, n'a peur de clichés. Bis tu ba salwa dans dinginin, espace un trouvé ba on dinginin. Faut souffler bisot. Cornelia malung mtabenga. Abengi Nikes abengi ngai, ok direct. Toye wana butu bengi onos. Onos bakendaka trace mobi na ville pambani na PCP babona na ye. Na mboka mobi na bosani bade na voyage l'état bazoya ngam na ndiko benga muto afinga ngai chauffeur na ye très bien na ozoyete tout continuer na ozoyete ndio mona tanga yeko la muka mondi ba message nanga ndeko rapelinga nepse ya yaka to na clip na ndepa ya pi clip à côté passer clip ne mais tant ozofinga nga chauffeur na o merci le bapata bola munanga le bataka clip wana na kota yuma na mtabenganga et longolé qui grand prêtre na komisaratin et Dede Moukoba bete na likemba
et pas dit de pe na peso ba bonne année Robeta na te to solo laka yo ka kitana loba et là très capital na tanga ba 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 ninga na tanga te yo ka non merci bota brade rabetay na ba lobango e makamba kala na lobango te pour ça n'a rien à voir na makambo mais nazo expliquer batu faut boyer ba so na vandi calme na ngolo bate et apo na yumati et akaka toi bata mokili na pesa batu respect les caractères moko très bien limbi ça que de tika na tamuki o eza très capital ya suka ya boanine babeta ye na likemba on a bilamba te c'est là non oui autour de la question donc on sait sous bilamba te mama confiance na répondre mara babitu mbape na obeta ma confiance mais na obeta li solo bon bref babundisi peut-être amu ngale salio bien babundisi na likemba bo mutena na obeta poani tozala tokutana ngana ina ba c'est na boîte ya nani Dieu est régné na panté libulu manzengeli ombre ndeni bien na carte okoti kanga na likemba te to so la toi connaissance pas de souci ya nga kota likemba te pour likemba so côté maba 10h 11h nga sala bambia sa bongo te to koti pe na car na tike na likemba ye fataki nga kela nga pale na simala nga batkeli ko bato baka kubundisa ye veste katani mo ba pota ba bref na koti pale no kana ba 11h ba bandu obenganga obike ba menasaki muto utanga kombo tuna ye na batu nyonso alikadana akinda otala ye mais c'est méchant pona lo bango te so finga chauffeur no bate moi bolamu nanga pe et on a ebiso yankawe le larati na la kenda otala ye les mêmes jours donc ba menacer yaya na kota na car na etiche ye mutu mwa alikaida kenda otala ete ngai na kenda tiche na koti momene pe na sona fungoli nga na mati na moi pe ba na pale na koti na vandi ya ndene leke nini 2007 osala émission na Drigo Mbaki batuno Patrick Meka ta po mona linga kanga makamna motema 2007 batuno boni Patrick Meka il faut forcer les faillots mais entre temps Hollandais 2017 était 2007 na finga était mais c'est comme na tour na la bikaka comme des garçons à bien mais à moins cher et comme tout un problème mais autant que boya qui meka na monango mabete pour na ndabe mission n'est pas nao il faut na répondre les lolimbi sanga pour le bas meka ainga trikenga tende ko salana ye na ndeko ko soutenir yesu qui na bar akenda ka sala mission popolinga non mais autant ba tuno na 2017 meka to solanga na on peut bien on va que mec il faut foxer et cette mission n'est pas Drigo Mbaki mec il faut foxer les sous non zongo mabete entre temps tambola ka to solaka mais bon on doit frapper bilamba ba période te wan de salamati de salamati là Joanna Salamu heureusement mais sinon le bima aux monde donc on va la mukuse tourne en 2025 à sa mission ponaye na briefing à sa daba chroniqueur que combo ya Patrick Meka botangela ngate yuma wana ya Patrick Meka chauffeur nanga très bien batanga ce combo na été spécial pour nayo fallait to yamba vite fait on a apprécié merci de retour à l'émission Chancel Mbemba de midi international et doka en Angleterre to PC moti Silas quand on pas mon amboka international ou ça la tonnerre amboka merci Junior Malaïs le mystérieux très mystique et le vénérable et grand maître choisi Matata to PC moti ya papi Matalata la matos miroir d'Angola la coach la patron il a dit il a fait Jean-Claude Mabanzo Thierry Lubadika les cavaliers solitaires ya Guy Baena colonisateur de la SAP motema ya Sylvie Baena na kati ya Italie et puis ndeko ya Bibish Baena na France Fabrice Massamba Red Mouta English Fada père yo kabilingi ya balme na Angleterre to pesi mbote roi Bilamba Kelin Tsumbu et puis maman Philbertine Samba moi c'est docteur Samba to pesi Evan Tumba na kati on vex patron bon to lakso photo te na pesa mbote pesa mbote plutôt tuno ba pesa mbote na ba ya Londres ba Playboy Fabrice Panzou ba bonne année Richard Boutouli Willy Ngandou Patrick Amisi nani suna bosanité de Dembeza Tripo Simon Bongo bamboto na musika ngwana na ba play nyoso Londres ba nani mutangando na Martins nani ngakombo mutuna tangango bien Martins Koudimana donc ba play nyoso na pesi boba salam ba play nyoso ya Bela na pesi mino bambote na bosanité
wana zaki mama na biso nazwaki tant osala émission te na utaki kin na ye émission nanga liboso yango nani pas juste simba TTC ba mes condoléances pour wana zaki mama na biso et on a profité na lobango lelo na pesi ba tutumbote bata Paris na pesa bo mbote sima to continue tout ce qu'il y a 2-3 questions pour te clôturer ouais. Aux en a monté m'a pardonné te na maramonia sur les canards vers les années 2024, 2023. Et au limbi ces espaces. Mais tellement pardonner, ça veut dire. Au pardonner au limbi sabat. Au basalon mabé parfois. Le roi nan. Le roi parfois. Bateau yo mo basalon mabé hein. Ah, basalon mabé. Gars, un problème na mutu te. Au limbi si. Te, bapi basalon vraiment mabé te. Ouais, il y a danger te. So mo le bobo bolia boromela. Te, le bobo tourlia tourmela te, le quoi nazaka yuma. Si on a bien obété na kosi et puis si on a bien obété na kosi to bunda. Est-ce que on a vidéo ouais on a le bango. Na ba âge na bino boye. Yo aucune 50 ans. Il y a des biloko basim baraté. Okuma na 50 ans. Yo kana. Il y a des biloko basim baraté na vie. Ba mama na bana. Tango koti bana. Yo poko tsa ba mama. Ah merci. Yo poko tsa ba mama baninga. Yo moni. Mi gena répondre. Ko tchono ba até. Na répondre. Kubunda nde. Yo kana. Mais il faut na répondre. Voilà, attention, na répondre. Miguel Nyema. Loba. Na kota yo moninga nazo ebiso tout à l'heure. Tango ofinganga. Non ngo répondre ote elo bateke na yuma. Yalo kwa bitumba. Bitumba bito so betinga le kofi ngana zongo sur le kofi. Oko beta un peu le kofi tout monde na quartier. Ya moi bundaga bi makasi l'instrument. Pon bo bisa gete ke zongo sur le kofi. Yo ko bete le kofi boire mabwazu mulangi aka chope poto bien belu bien nanani nanana mona bakulu nanate ba forma ba yuma yo de mona kulu na pake ta bo ni bazala kaka mais l'esprit est là le esprit mabe yo stongo yo zo finganga nga zo obligé te fona zo msoloka marume zo finganga mais ka yuma nga pe fona zo msango to swanati to fingana ko fingana makambo ebi makala munoko misusu ezala ko calculer misusu ezaka ebi makala consciemment pona na la kanda na ko fingi le père na ko fingi le mère na ko fingi le ndeko ega ko bima ko ne bimi yo lo bateko ngala finga ki ye yuma ya fingi nga bote ya ko swana na la kandate so na perdre contrôle o ko bima e bimi yo moni monoko oyo e bom sarabiso e bom sarape biso yo moni nga bana sala rando na mutu na zora temps tango finga nga yo zo sepele ba benga ote mi geta do sarabiso ba benga rabiso ah ya yo finga ki joana bien wana yo zo sepela. Même quand on a finga yo, au bout de yo mto finga anga. Yo mona ba mama bakotaka. Ponga to finga il est sous nouveauté. Pour des finga tous les magamela faut finga do finga. Yo sko ba mesani nango. O finga ka mekaboy, o finga ka mekaboy. Mais ngolo ba mesane benjir na tem kono yo sasa yo. Ezala bongo. Le quoi le bobo na problème na été même koto kutana. Yamba liboso na lo bangote. Peut-être nga na yuma. Toye ba ka mukolango hein. Remercie. Non, même à plein Paris. Zamba otalangai. Si on a sali yango tant ka ba jejinga na vraiment yumo ba yoka na sango yuma kote ya bien. Mais pour nous décision ma casse ma bébon. C'est comme ça. Et là ba maramusus bon. Et comment bon. Bon après pas yuma te. Voilà, il pas yuma. Yekuta ko soko le kanga. Yo ndimanga na go betay. Mais assurance tu non. Oui, bon, quand je regarde ma vidéo, tangue bima. Nenga obetanga yi, mon moins abetanga vidéo bimelo et l'accent qui mobile. Bananga baloba papa, on est fier de toi. Wa mobile. Remercie Batou, merci. Tous les kango kutia zani na kata basi joti. Te remercie Batou. Te tu na question msoso. La question so inde ti nti moi mon ne connaît pas fabriquer zaimba au pesambongo. Bon, musicien, à chanter. T'es tout dit la question. N'est pas ça se tourner li. À chanter. Ouais, sengi ma casse. À chanter. Il y a un boulot na ata symbole. Pour bima mukalate. Il faut ça symbole. Très bien. Moninga tozarana ba musicien, mais na ko ninga ka to bwa nga libanga ofele air. Oui, okobwa nga libanga ofele sikoy. Même sur le binga pe na ozong sango na cornet mususu. Comprendre? Donc na PC héritier wa tambote. Héritier wata na PC basalam. La pulga. Moni ya famille, moni
Moi, je suis un concert. Concert n'est à vie, puis des concerts dans les bossons na poto. Bilo tu wata somba, tu na na vidéo na portable. So dans la confiance non tabi koko triqué. Puis bilamba ya olata na concert. So tu bika bilo ko na pour développer ba yaya. Ya tirki pe koti, ya kingandi pe koti, ya vrai pe koti, ba tout est pe nandouli. Mes familles. Ngai dode tu ngai wata dode shungu dodi shungu na des familles musuna bosani kombo Kevin Kevin Cheval maître Bogart na ya musuna bosani kombo na wata pe biloka 25 000 non comme c'était non loba pour la concert wana ya pour na concert ya scène to ke balma azu ba plan azu ka pas zo ma fanatique balmete malata rane pe balme que soukana Louis Vuitton. Ah ouais, Louis Vuitton rouge wana. Rouge wana. Ba commandé là. Ah ouais. Ya to stab la abonai. Alingi na ité. Est-ce que mon vidéo ta ya iloko ndaze nenga zo sombelo ko na rien. Nga ba na vérité nga makamba yo ko sate. To ya abengi responsable wana boy, to sala mulongo te responsable akiti apesi ordre abengi ba atwana to koti. Pour planer les gars commandé déjà. Version ta. Do monde pas on n'a pas bête concerné et c'est les qui. Dernière question pour te clôturer l'émission. Bah c'est la dernière question tout télé alors. Tout télé ça. Ah, tout qui la paye. Non ba de Paris abi faut pesa bino cours ça peut à général en terme général. Na lela mabe. Faut pesa bino cours on bana ba zaïwa bozola ta. Na bossa ko pesa mbote. Non ba de Paris na lela mabe. Na kota forme ko pesa bino cours quand même. Mabe za te so esi côté mo pe na salaire ko conseiller ninga pe. Moni elle wa classe. O professeur université pe professeur université beaucoup pesa na pe conseil. Taka ba leader ba ko ça pesa na pe conseil. Ya générique on le que on lela faut sukata boy. Cameraman benda ba balmo bien. Oui, ça Vesta Spencer. On y au moins bouton. Smoking. Donc, Oza Chomanango. Voilà. Donc, plus cher que les gars moutons à ce veste n'est pas de la collection. Ok. Merci. Bit la émission Naomi gagné mes élèves pour n'appeler ça bonne année. Ton côté 2025. Bando benga. Yobo benga gipe. Je suis maïs to PC. Ah, force c'est là na bossani et puis bandé monsieur Bandaki. Bon, bref. Il y a bonne année na batutu na ba play nyonso. Voilà quoi. Donc mana yaki pour na bonne année 2025 na mututu. Bando tu na meka mona te yo bikatanto utarabaki ne sengaka. Berero mona ki na ki. Bo berero kutute. Makambelo fosa na ki na mse zanga ki tanto yaka yo to ile la ngona. To asu na tanga kala te. Mi tanga kala bando tonga te bando pete. Parce que idéologie kala. Yebi kala bolinga baziana makamona kine sila makamona sila na kine ziana yo monena ka bando pepe ba pale batonga kezala bongo te mais génération à lelo sala maye tonga pepe ko kosa ka momi na oti o makamola ba yuma yo vivre na momi yo mokosa momi o sombara ba veste ba 1000 pour la nini momi avancer na vite bo avancer na vite donc couple ça projet bazana poto ebele mi gagner ma focop yo pendengo zo sala succès na ebiso likambo mi yo pendo zo sala succès mikolo fauteuil jaune l'autre mo ya biso tout yo pesa la maele na boko pesa exemple mutu mo ba sala pe succès makasi na bakache et après yo ba lukelanga ko sala succès ka cher wanati balanda kuna balabala mais eto yo londa na sima action za muki. Merci. Merci beaucoup pour la passage. Chemise jaune. Merci. Merci beaucoup. Comme on a l'émission na bino, tout. T'es là-bas tout. Tangaka. Les émissions. Il y a battu sur Tangaka. Mais à l'autre, pour répondre parfois. Pour répondre, on a fini il y a plus de 10 ans. Tout ça va aventure. On a peur de famille. On a famille. Il y a plus de 10 ans. On a fini on a le qu'à partir d'aujourd'hui. Pour y avoir la gaz. À grand prêtre. À no konde ya lobaka. Ngazala nga chauffeur na yuma. Na bika na mukuse. Et le robot mag énergie no pour nous répondre yuma. Grand prêtre répondre à yuma te. Yuma nde muta atakaka, grand prêtre pour bachaika. Donc na mukuse. Et le robot ba chroniqueur mutatu na ko komba meka. Avo bande mission ebisi da chroniqueur. Yuma on a parti meka utangela nga kombo na été. Comprendre? Très bien. C'est plus facile to. Très bien.
Merci la bande goto bolandi biso tukutani mbala ya sima. Eh na bossa no pesa programme te bolimbisanga. Programme ani. Trésor Ngando. Ouais. Na soko yambaye. Trésor Ngando a master oyo yebi a betara bilamba comme appel musicien. Azu ba journée belé. A ok beta na Lyon. Pourquoi tout le monde souka mona fungola portable été. Azata la ba 6 soirées. OK na Lyon. Comprendre, a beta na Lyon, a beta na Suisse. A wazana ba soirée mona mars, vous comprendre. Et puis ba soirée fait l'été. Pour na Ngando, ça ne sert à rien. Ouais, mais ils ont côté studio foot à l'art. Ou qu'on a rubenga muta cette soirée, on a ko presté, ce qu'on y a presté ba foot ni mulenga whisky, on m'a te quoi zoba. Je pas Ngando ce que zo les cas bien, ba foot à raé. Ah beta ba playback na ye, ba do na ye. Donc yambaye mo ko ya ko la ba calendrier na ye. Alors c'est que bien masolon désolé les cas. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup na passage là. Olivier Pelanco il m'a follow. Na bossanioté donc on est ensemble Alpha Bunginda na Matonge. Contrôle toujours. Très bien. On est ensemble. Merci. Direct. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka. Esa na poto ne boyebite. Yaka. Tokiti na metro Château Rouge. Yaka yau. Okay, yau awa. Uzomona Kimbondo. Oh là là. À Paris. J'ai na oyeba asaka mon ndazabo asaka so mine kula metro. Bisa batani ngoko le bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sona place to koti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazo tambulaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza, Awa na Château Rouge na yepona kolongola matampo ba mama, banduka ba mama oyo bazana besoin osala taille pona kokita mamuno. Ba mama oyo bazana besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà où est venu ça awa. Pour la vimba. Non. Yo je mona te. Oh là là eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekokikosuki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona eza victime na meki yango oyo bazobenga ye na Lesi yeyo azobongisa loposo apodi koteka ngo légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto ezoteka ngo légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga. La foule suit son essor, la vérité en écho récent avec Miguel Demba.